doit être debout, il doit prendre son destin en main. Destin na yemoko fa prendre yango na maboko na ye. Toze la tête otike lango ba politicien, totike lango ba paya, biso moko to simba lobby na biso moko. Maire Limoko, commissaire député chômeur. Ressar Malonga Alongwa, commissaire député chômeur. Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'être branché au 3W Vision Plus Télévision. Question d'actualité, nous sommes là, en tout cas, à la 10e rue. Donc le peuple d'abord déjà, tout la marche. Donc tout ça, papa Mbote. Mbote maman. Vision Plus, la pression Mbote, tout le monde vient la marche, papa. On est sur déjà. Message, posons qui ça message pour nous qui ça. Opinion nationale et internationale que le peuple congolais est contre la désignation de la candidature à M. Malonda na CENI. Le problème c'est que procédure normale et la désignation est respectée. C'est pour dire que le FCC est en train de jouer à la carte de la tricherie pour les élections de 2023. C'est pourquoi nous prévenons cela afin que nous ayons un candidat consensuel qui a l'appui de tout le monde, afin que nous ayons des élections libres, transparentes et indépendantes. On a dit que marché. Marché et sa expression pacifique, marche et sa droit d'absence constitutionnel, il y a connexion de contactement à Bisso. Comment la police fait la déranger, puis notre réseau déranger notre. Bon, police Moussala Nango et ça y a combattre la batou, na biloko. La police doit nous sécuriser parce que la marche est pacifique. Merci beaucoup, papa. Merci. Papa, bonjour. Bonjour. Comment nous vivons en tout cas de ce marché? Un message dans la Congolais sur la Non, non, tout le monde congolais que survie na ye ezali na maboko na ye moko. Tolingi Congolais yeba que CENI yango nde porte oyo nzungu oyo makambo nyonso eza kolambama. L'élection est préparée par la CENI. Alors il faut quelqu'un d'indépendant qui vient de la société civile. Voilà. Roland Malonda Nenga Zawana, église Kimbangiste, oyo ba prétendre que Aoutikuna ba yebiete. Yangoana siko biso tozo kotinda message. C'est le peuple qui dit non. Na ba manigance nyonso ya FCC pour na ko imposer Malonda comme président ya CENI. C'est quelqu'un qui a travaillé. Oui, c'est l'expression populaire. Marche ezali expression populaire pendant plus de 37 ans, 38 ans. Tobunda kaka pona eloko esalama na Congo. Nous devons biso nyonso kosimba yango na maboko kokende nango liboso. Nous disons non na manipulation ya CENI. Pardon? Un message annoncé au peuple. Voilà, le peuple doit être debout, il doit prendre son destin en main. Destin na yemoko fa prendre yango na maboko na ye. Toze la tête otike lango ba politicien, totike lango ba paya, biso moko to simba lobby na biso moko. Des messages que repose à la peuple congolais. Merci. Merci papa. Merci beaucoup. Non, là, tous allés en direct donc Bozolanda Penda. Non, Bozolanda ba image, les images parlent. Bozolanda papa Mbote. Mbote maman. En tout cas, lelo ezali mokolo po nzamba lobaki jeudi bota. Lelo ezali mokolo oyo nzamba lobaki na kiti to mai biloko nyonso na mokili esale na te bota. Alors na kati ya mokolo yango nzoka nde moto azalaka kolo mabele oyo bazwi baforme na mabele po nzambe azwi mabele wana abwaki mopepe po mopepe elati nzoto eteni mabele wana bandi kotambola bokanisa nzambe ayoki kanda Adam na Eve asali lisumu nzambe abengani bango na mabele oyo ye abengaki paradis oyo libanda ntango balobi nzambe atie poti nzoka nde ezalaki na mabele mosusu ezalaki pembe plasi balobaki ete eza nzete mibale ya malamu mpe ya mabe bake koseretrouve na mabele ya mabe moto papa kaka nde bozoloba toza wana papa. Oui, bien sûr. Oui, touchez, parlez, je vous écoute. Nous avons décidé de marcher contre l'Assemblée nationale qui a entériné la décision de Rossard. On ne veut plus voir
voir ça à la tête de la CENI. C'est ça notre but, c'est notre marche ou objectif. Nous marchons, nous protestons.
Félicitations pour la police. Vraiment, ils ont monté leur professionnalisme. Je les encourage à chaque fois, il faut qu'ils soient derrière le peuple. Au lieu qu'ils soient derrière les individus, ou bien soit derrière les politiciens, mais ils se prendre la police de ces derniers temps. Il fallait que Fatou aille pour à la police à niveau à bol. Félicitations pour la police. Courage. Comment il peut faire je vais couper la moto. Il faut pas kende. Maman, malgré le pouvoir, tu mets ça du bango paiement. Tu as le
pouvoir toi même ça bango tout pema ba kokate ça c'est lui de peste c'est une machine natongo lelo bami ya biso pe perdre bami ya biso pe perdre na ba machette batumi sani moto na limete ana tongo wite bakati bando so machette moto so ba préparer bitumba biso na bango pour éliminer bango petit à petit mais Liboko commissaire député chômeur Rosar Malonga alongwa commissaire député chômeur tokobuka eloko mutute marche de pacifique festation de la police congolaise azokoma malembe pembeni ya police ya pays développé que Dieu bénisse le Congo. Merci en tout cas tel que vous voyez et ce ne sont pas en tout cas les amalobate les images parlent tel que vous voyez le peuple vraiment peuple azana balabala maman nanga tolembi na Congo tozali besika vepseke matika président Félix travailler biso peuple congolais tozo misala tokanisa bana tozo mabe bapangu na bapapa so asomaki et là tozo regretter basali biso na pouvoir balinga bayibaka yango zo bana justice Kabila amakati ka bakokanga ye na bachadari bango non makabali ba macha na limeka ba moni et prendre celle bango merci beaucoup maman la journaliste la ndenge pesinga maloba biso tozali population congolaise marche na biso lelo ezolinga koloba ke tolingi to réclamer indépendance ya CENI toboyi ingérence CENI etikala indépendance na mboka na biso. Bon, toza lelo na nzela c'est juste à l'occasion ya koloba non na président oyo batie na CENI Rosar nous disons non parce que ezali tricherie ebandi na niveau oyo kitokoma na 2023 ça sera plus c'est pour cela toza na nzela merci beaucoup merci maman toza boye toboyi Rosar Malonda asa président ya CENI tolingi avant le social mafoto na audit toboyi Rosar Malonda na marche na biso eza mpona Rosar Malonda tozotala marche tobukelaka mutu te toyibi te marche ezala ntina paye du peuple réclamer Rosar Malonda baéligide tolingi aza président CENI te. Maman, en tout cas, je profite grâce à votre micro que, en tout cas, nous en avons marre avec cette manière cavalière de faire les choses. Nous voulons que les députés qui pensent qu'ils sont notre représentation, qu'ils puissent vraiment écouter ce qui se fait. En tout cas, cet acte, c'est une expression du cœur que, en tout cas, nous ne voulons pas de ce qu'ils font à ce palais. S'ils sont à ce palais, c'est grâce à nous. Merci beaucoup, papa. En tout cas, tel que vous voyez, les alliés jetés, les alliés payants de bilili ezoloba papa, bilili ezoloba donc les bozomona, bilili ezakoloba, bomoni pena peuple la nzela, bomoni c'est j'appelle pas de la moto, c'est j'appelle pas de la moto. Tel que vous voyez, en tout cas, la moussa, la papa, un mot. Allô papa, la journée le lobby soto tolingique, biso ba congolais to souffrir na 18 ans. Malonda na Salina Kabila. On les a bakati na bango biso to boy Malonda biso ba peuple congolais et les jeunes de l'île de Pesse. En tout cas merci maman. Merci beaucoup en tout cas tel que bango. Biso ne toza boye. Yongo image ke baba lo ba makambo. Nene ta 2023 nda biso na biso. Bon moi makambo dès 2023 ngalo ba na berté na ke. Merci beaucoup tel que vous voyez donc le peuple benaza na posa koloba. Besoin la peuple, la police, besoin la peuple. Bon Moussa les a peuple azako marcher et le peuple d'abord le peuple exactement la balabala. Peuple za na balabala donc besoin la bilili yango moko ezakoloba. Merci beaucoup en tout cas nous sommes là avec vous bilili ezakoloba. Donc je vous laisse suivre en tout cas restez toujours branchés sur Vision Plus télévision.